nasali nini hein nalia ko déjà batu oliana combien de personnes Maman Célestine na ngana mwasi na ngai tozala ka bandoki tolia déjà debana ya liboso na mi balé siko ana nkamwe ko sala ni oh na yeli mission Bolumbu oyeli mission ni oh na yeli mission ya musée poto kanga musée esila te mabiyo ningo sali boy kasi eloko sala eza mabe fo okanga masiko ngana zana ngandoki kasi nandimi na zandoki na yebi ko dame kutu ko dame za kitoko allez nanenge to dieu moi mongona pa to keneno na poste kuna na poste ya 26 kuna to kanyo to bondo protéger ye nanenge ri bolumbu nyosa pa kuna na sekuna to makisi ye ne bolumbu allez mama na ngai to ye na yale mandefu na ngai zana to sibila to komi kuna na we to komi na poste kuna le we kuta population ebele donc ba entouré penza bureau to komi kuna to moni kete soki to umbeli kaka wake église ebima monde ya kotonda wa donc ba risquer ba buka na bureau to pesika la combattant moi appelle mon santo. Bonsoir papa. Bonsoir. Bon biso tozali bapandi sango toye toyoki ete awa na premier poste sika yo telemi toyoki ke ndoki moko akoi awa yebisa biso est-ce que c'est solo soki eza ya solo elekeli ndenge nini? Bon eza ya solo po akwele auti a partir ya kan na kana biso kuna kan nini na kan weno kote ya mai alongwe kuna abandaki koyabwe ye nyos bolumbu akoyi kokwea ye moko solo bango bien ke akoyi kokwea ke oza nani ke azapaza na zandoki siko na kindoki no oye kosala nini awa na kati ya nkamba na kati ya nkamba na yeli boye mukonzi na biso mutatindinga na ya kotala musée soki esili soki esili na nteto poto kanga yango bien po esila pena makasi pete siko na kindoki na yo ndenge ozawana combien de personnes vous avez na kindoki ngana mwasi na ngai toza bandoki boza bandoki bon na kindoki na bino siko bolia déjà combien de personnes to lia déjà deux personnes na moi na ngai liboso na mi bali ndenge bolie bongo est-ce que au mona ngopesa kitoko eza kutu kitoko pena malamu siko ndenge oyeli ana nkamba mission ndenge oyeli esalami normal to esalami normalité ndenge na yebo na bandaki komona siko ke mutu ebandaki ko beta nga déjà vertige ezosala nga vertige na vertige na ndenge na kwelaki ale na ndenge na bandiko tambola ngai moko pe na ndenge na zakaka boye mutakala nazo tambola pe muto kosima nga kuta zate pampa na tala kaka boye na ndenge chef wana yaki ayaki kozwa ngai ndenge zwinga na bandito wani ko balancer nga na wana pam ale na ndenge bandiko ganga sengi oseku bajani pe baye wana to bandiko joye to zwi wana to bandiko memaye to matisi tina poste na biso eza kaka na weno kaka kuna na poste ya 26 wana to kotisi wana po bato balekaki ebele makasi ndenge babandaki pe kobetela ye ezalaki bien te to bandiko protéger place wana bato bazobamba bamabanga bazobamba banzete oleke ezwa pe kutu ye miso ezozwa ye te okomona ezozwa nga na maboko awa naza na maboko na ngawa naza na bashok nazwi pena shok pena ya makasi pena nini siko aza mutu ekolo nini alobi na biso auti France ayende koya Canal Congo TV is on a Canal Congo TV.
soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, mesdames et messieurs. Merci, merci, grand merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes hyper ravis de revenir vers vous pour parler de ce grand sujet. Vous le savez, l'église kimbangiste a célébré le centenaire de son existence et Nengue Tolaka Ibino, mesdames et messieurs, nous sommes revenus pour vous parler de beaucoup de réalités et accompagner qui centenaire et l'église kimbangiste. D'abord, on a Nzela et attirer qui fait attention. Il y a Batou ébélé à travers le monde par rapport à l'événement, tout simplement parce que Papa Simon Kimbangu qui a gagné les chefs spirituels représentant les gars de l'église kimbangiste, et je n'ai pas peur de le redire, la réincarnation de Papa Simon Kimbangu à Tambolaki Makolo, puis à l'Ekaki Butu Nanzela pour la Kokomankama Tongo. Tout simplement parce que l'état et la route, ils sont déplorables. Nzelawana ils ont délabré. 100 ans après, est-ce que nous allons en camp de Singela qui est à un niveau? Voilà des questionnements par rapport à l'événement où c'est les collègues. Rien que nous allons en camp de événement, passage, je ne sais pas si moi qui m'en mais moi en tant que chercheur, je fouille pour vous amener ces analyses. Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, à Bandi Moussalanaï, à Tambolaki Makolo plusieurs fois. Tamazo Sala Bikama, même Tiba qui nous ramène. Papa Simon Kimbangu, à Bandi Tambola Makolo. Nkamba Mbanzamu, Ezalaki, Nzela Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui a gagné, autorisé réincarnation de Papa Simon Kimbangu. 100 ans après, laissez-moi vous dire, selon mes informations, depuis Papa Simon Kimbangu qui a gagné, comme chef spirituel, père représentant les gars de l'église kimbangiste en 2001, c'est pour la première fois, Aleki Sabutu, père Tamboula Makolo, n'a pas condition d'entrer en Kamba. Alors que Bamboula est belé et bêta est grave. Mais, et ça l'a toléré, n'est-ce pas? Pourquoi seulement 100 ans après? Nous nous sommes dit, chers kimbangistes, quand je dis kimbangiste, ce n'est pas moi, c'est Papa Diangenda qui l'avait dit. Que notre de l'Union sur Hazard kimbangiste. Il y a eu une relation ou une corrélation sur le plan spirituel. Pour moi, il y a eu une corrélation sur le plan spirituel entre les débuts du ministère de Papa Simon Kimbangu et son centenaire. Église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu a daté. Papa Simon Kimbangu vit dans Papa Simon Kimbangu Kiambani. C'est ça la réincarnation. Mais non, est-ce que Etangamaki Kaka, Papa Simon Kimbangu a comme un fait hasard? Non, parce que je vous ai dit, il y a eu une corrélation. Pourquoi Papa Simon Kimbangu a été C'était d'abord pour neutraliser la force du diable et s'installer dans en Kamba. Je vous dis, ce qui Papa Simon Kimbangu qui a gagné, attendez la Ramakoloté, mais les débrouillés pour mon centenaire, où il y a des dégâts et nous avons ma force, ma perte en vie, même moi dans les béliers à travers un accident, où il y a Quand je dis ça, ce n'est pas parce que Angela Bimela qui va, mais c'est parce que je fouille. Quand je fouille, je réfléchis. Et nous avons appelé Simaïe. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, témoigner Jésus, moi je l'ai dit que moi je l'ai dit bien avant que Makambo sur le plan spirituel pour neutraliser fait où ils aggravent. Et voilà, aujourd'hui, je vais même mes anciennes émissions pour moi, je vais vous dire que par rapport au Papa Simon Kimbangu je vous dis qu'il y a eu des choses. Oui, bon, ça m'a dit. Mais Papa Simon Kimbangu s'est sacrifié. À Nyopolinzoto, il fallait qu'il y ait des conditions parce que
Ce qu'une autre il y aura toujours une victoire sur le plan spirituel. Jésus, pendant Mindele, Nathan Wana, Ayake Kuna, Papa Simon Kimam, Ayana Bayindo, Jésus, idem, Anyokola Ginzoto, Papa Simon Kimam, Anyokola Ginzoto, Papa Simon Kimam qui est obligé pour le centenaire, c'est le sacrifice. Nous autres, c'est ce tout ça. Nabaneng Nyoso, mais chose que nous avons mais nous autres, Papa Simon Kimam qui est tout ça, parce que c'est sacrifice, il y a centenaire. Ils allaient faciliter. J'en parlerai même dans une autre émission. Pour mais je vais dire parce que j'avais promis. Regardez mes anciennes émissions après l'événement centenaire. Je vous dis la vérité. La famille proche de Papa Simon qui m'a fêté centenaire n'a sans moyen passé. Oui, bien que tu sois dans la balle, au coup fait les moines, au coup fait les mamans, quand la période de nos balles, pour la biseau, ils sont vraiment compliqués. Ils ont si numéro minimum à ma bête. Alors on a voulu profiter. Et tant que on est au Salema, nous avons paniqué. Sauf Papa Simon qui m'a dit. Moi j'ai des informations. Na autant on a convoité, bateau baïe, on va dans le social, on va dans la formation baïe. Tout ça c'était fait à dessein pour nous démoraliser les ennemis, pour nous déranger les préparatifs de la centenaire et puis pour nous localité centenaire et les qualités. Je me dis, faites comme nous, mon conseil, couvrir les bateaux, la famille, c'est que ça va donner. Mais il y a qui est bêti n'importe quoi, si moi qui m'en a les nzamba quoi raté. Le pépé moi les gars. Sur le plan spirituel, il y a eu beaucoup d'effets. Et na pesi longonia. Na bana nyon so bakote mina kati de bota ba papa. Oyo baza ko comprendre que bango lobi baza na mukumba munene ya kopanza sango ya koko na bango. Ba sengini kaka ba mi pesa na makambo. Oyo ko lekate. Mais ba pesa ba papa maboko. Ba papa donc bazaki bango misato. Il y a eu beaucoup de leurs fils. Beaucoup. Michel de la Coco, là, mais de quoi on a fait le bomba. Abandé ko s'embrouiller. Et le lot est rattrapé par moi. Voilà pourquoi nous sommes qui est calme, qui est calme. Et ça, c'est une interpellation. Donc, Papa Simon qui est resté inébranlable. Malgré mon pépérana, et sur le plan politique, il y a eu des réunions dans le monde déjà. Il fallait automatiquement Makamuri Salima. Mais il y a une volonté à papa. Voilà pourquoi vous me dites papa Katembo, papa Mario, ou Bazalaki, une évangélisation, papa Po, papa Neko Pesa la réponse, papa Simon qui manque à la douce, parce que il y a un cambo et Bobisamaki. Na niveau où il y a est commis, personne ne peut refuser Koyokana. Mais il faut Salima, selon volonté, il y a papa Simon qui marche. Pas volonté, il y a monté à Mokibi. Pas volonté, il y a monté à Makassi. Nous avons monté à Soubouli. Mais nous devons protéger l'église communiste. Quand je dis ça, ils ont monté à Nyonso. Ce qu'il y a un plan pour l'église, papa Tika, parce que nous avons raté. Comment est-ce que le diable s'est préparé? Comment est-ce que Mundele a promis pour qui a dérangé l'après-centenaire de l'église communiste? Vous allez me dire, mais Junior, je vous dis que je fais des recherches. Bon, on a vu l'église communiste, on a battu, il y a Mabé et Béni pour déranger. Mais bis nous n'avons pas peur parce que des âmes à courir. Voilà comment est-ce que les centenaires n'ont pas la mission. Beaucoup d'effets pour essayer que centenaire et Bounisama. Mais grâce il y a mon lit ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce qu'il y a certaines choses autres par rapport à il y a déontologie de rôle baptême, il y a secret d'État, secret de colo de rôle baptême. Mais je vous dis, tout ce que la macasse, c'est une centenaire.
dimension ya événement wana mutu okene nkamba te atikali pa na ndako mais ba yebisi bino ke tomonaki na nkamba. Il y a des témoignages comme ça. Nous devons insister que Nazala qui n'a pas de kamba. Par exemple, maman Ginette a na poto. Même tout le monde a dit que maman Ginette n'a pas de kamba. Alors quand c'était à comment non, nous étions avec elle. Des témoignages comme ça. Il faut aller crédule pour nous la kimba monter. Donc, quand vous allez envahir sur le plan non seulement physique mais aussi spirituel. Et tous les kimbongistes Oyo avec en communion na événement centenaire sur le plan spirituel à se retrouver dans le camp et à Joaki Oyaye Yamotuya. Donc c'est la image de l'administration na Nigeria ba kimbongiste va fêter qui centenaire na Bango. Beaucoup quand ça va moquer. Mais c'est significatif parce que Nigeria, quand tu es bien dans tu es bien mentionné dans le Nigeria, mais il y a des équipistes qui ont célébré aussi les centenaires là-bas pour montrer que l'église est universelle, pour montrer que l'église est partout. À Tabambo, comme on a le côté pénal bien, mais du moins, il y a son papa chez moi du bon, voilà ce qui a été le 6 avril 2021 au Nigeria. Et puis on continue avec notre mission. Voilà, donc on a une illustration pour vous la Nigeria, comment ça s'est passé. Donc retenez, mesdames et messieurs, que ma femme Bélé et l'équipe, il y a quelques tours qu'on a centenaire, mais tout m'a plus avec ma casse. J'avais promis vous dire, ma femme Boumamaki, donc il y avait des choses qui vont être au bon moment pour que démoraliser les communistes. Et comme je ne peux pas me le permettre de tout dire, j'ai essayé un peu de grignoter, de dire quelque chose en passant pour que vous soyez idée. Il y a Maïou et Boumamaki, donc Papa Simon Kimban qui a à Londi, tant que Aïsaki Bichou, toujours raté de ça, toujours. Le 6 avril, comme ma journée, Mogo a fait rien dans Nambo Kanabiso, payé, Kimbani Sassola est bien, qu'il fallait Koksami. Mais Koksami, 100 ans après, que le président Félix Tshisekedi l'a déclaré. Moi, j'ai toujours dit, quand le président Félix Tshisekedi l'a déclaré, bien qu'à pouvoir la demande de Salama Bandaka, c'était le moment où l'esprit Kimbangu a habité les chefs de l'État. Au cause de la nani, au cause de la même musulman, c'est comme ça qu'il y a eu un blanc. Je regrette que je n'ai pas cette image-là dans cette émission. Je vais mettre cette interview d'un blanc qui a parlé de Papa Simon Kimbangu. C'est qui grave, j'ai une image, qui vraiment plongé dans l'émotion. Je me suis dit, c'est que Jésus a fait. Il y a un ça j'en parlerai dans une autre émission, mesdames et messieurs. Vous allez brancher sur le canal Congo TV pour que nous partagions ensemble les revenus que nous devons parler de Papa Simon Kimbangu plus qu'avant
100 ans après, il faut tout mater ça comme voilà. Le monde parce que le musée et des bijoux, tout le monde à reconnaître le nom. C'est un travail qui a été fait, un travail de titan. Et papa Simon Kimbangu qui a gagné. Azako Kisa. Musée et bandit, c'est papa Simon Kimbangu. Papa Nekola Kamakama, Nénéko Salem. Papa sur le plan organisationnel, papa Mamisa, papa qui se loquait, papa Dialoumana, papa Diangenda, Tamon Ngomba et Fandi. Il y aura même des industries. Il y aura des entreprises dans le Kama. Mais peut-être que moi je n'aurai pas la chance de voir, toi tu n'auras pas la chance de voir. Peut-être aussi nous aurons la chance de voir ça. Mais au moins, il y aura des témoins qui vivront ces événements. Nous devons vivre centenaire un chef de l'État qui vient déclarer son souhait, son vœu, je dirais même un ordre, que ici ça voulait le comment. Journée Moro, Namora Nabiso, chômé et payé, pour reconnaître la grandeur de Papa Simon Kimbangu. Ça ne doit pas susciter des débats. Oh, pour l'année, journée comme férié. Papa, le 25 décembre, les Arabes fériés, Nana Tcham. Nana Botama le 25 décembre. Nana Botama le 25 décembre. Oui, mais le 25 décembre. Oh, il y a pas de ça, le 6 avril, la fierté de l'homme noir, le salut de l'homme noir passe par la foi à travers Papa Simon Kimbangu, qui est le sauveur de l'homme noir, qui est le libérateur de l'homme noir. Papa Simon Kimbangu, comprendre déjà que 100 ans après, il faut prêcher. Moi j'aime ça. Il faut la firme de Papa Simon Kimbangu. Il faut la firme de l'Église kimbanguiste. C'est vrai. J'en parlerai dans mon prochain numéro. Que ma communion sautait Oyo, Togo ça les amalams. Ils appellent à mon souci au monde de la Zolaxia, M. Poison, c'est aussi. Grand merci d'avoir venu sur la première partie. Et M. Oyo, tu as rappelé que nous te foutons à peine une promesse. Ok, ça y est, nous avons retenir que Papa Simon Kimbangu, sur le plan spirituel, à ce que ça y est déjà, Bibembe. Bibembe, Papa Simon Kimbangu, et je vous dis qu'il y a des gens, oui, c'est vrai que mon centenaire va rater. Mais parce que Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. À Salindé, il y a des gens qui ont été ressuscités. Dans ce dans le Moko, il y a mon Papa Simon Kimbangu, le Big Sao. Sois fier, Papa Simon Kimbangu. Continuez à croire, Papa Simon Kimbangu. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont vécu de miracles. Des gens qui ont vécu de miracles. Sans même gars qui est Kamba, sans même Papa Simon Kimbangu. Parce qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu a voté de sa voix. Ceux qui avaient la foi étaient sauvés. Et ceux qui ont la foi 100 ans après au Bika. Ça, c'est une parole de foi. Parce que moi je crois. Mais Papa Simon Kimbangu croit. 100 ans après, nous sommes fiers d'être kimbanguistes. A très bientôt. Merci à Papa Grace. Combien de personnes? Maman Célestine. Moi aussi, tout ça là, bandoki. Tu as déjà des bannes. Il y a des personnes qui ont mis balai. Si on a un cas, moi, je vais oh, il y a des missions. Olumbu. Il y a des missions. Oh, il y a des missions. Il y a misé. Pour toi, quand on a misé, et si la tête. Je dis, yo, nous sommes salés pour que ça là, et ma vie. Faut okanga masiko. On a zana ndoki kasi na ndimi na zandoki. Na hivi ko dame kutu ko dame za kitoko. Ale. Na ningo to dieu mo ngona pa. To keneno na poste kuna na poste ya 26 kuna to kanyo to bondo protéger ye. Na ninga ri bulumbu nyosa pa kuna na sekuna. To matisi ye ne bulumbu. Ale. Mama na ngai mama. To ye na yale. Mandefu na ngai zana. To sutando komi kuna na wewe. Ndio comme na poste kuna le. Wewe futa population ebele donc ba entourer penza bureau. To komi kuna to moni kete soki to umbeli kaka wake église ebima monde oya ko tondawa. Donc ba risquer ba buka na bureau. Et to pesika likanisi to encadrer quelques surveillants
na des policiers basikuana biso nyonso tubanine mbango ka tozo kokoya Na chela. Zela faut tout le monde mboka. tuna kieza wana Naza muyombe. Oyelindeka. Chala babuteye eza wana. Yo, police ezotuna yo. Aza mwasi na ngai. Matsabo, yo, uthi kuyafata tukini. Mwasi na ngai. oza muyombe oyaki ndenge nini Tala basoda bakomi awa bakunji. oyaki ndenge nini awa na nkamba Tala singa oyo naza. oza muyombe oyaki ndenge nini awa na nkamba Nazo bayebu na sanga na ngai. oza muyombe buchana nema omoni oyo nyonso omoni na mfuse oyo nyonso Yoka. On sait jamais tamso aza maladie psychologique hein na mutu na eta mso eza mabe. Faut pas me mettre dans le soit hôpital. omoni oyo nyonso akomi komisala boye po basama kaza liboma te mituna totuni ezala basanga weno na zwi papa alobi boye apesi na komwa mokonzi na bango oyo atindi ye ngai na ye awa Baza pareil. naya kotala soki ya solo mise esili Baza pareil. omoni mise esili olobini na lobi leta na moni mise esili Bolumbu na ngai. nazo comprendre de source Bolumbu na ngai. donc nazo mi se retrouver Matoyi na ngai. apesi kombo ya mboka na bango secteur kombo ya mokonzi na bango oyo atindi ye oyaki na moyen nini alobi na yaki na moto yango azotanga kombo na bamoto moko ya mission esika eza wana na Okende na ye. oyo nyonso akomi komikosa neti Tokanga awa msusu. Ndoki tawa kozonga muta bana. Akotika metala traka fanda na lali na ye. Lobi na tombo bana. Tika ye. Awa bakiro makamama na lobaki bien. Bulumbu ye Boshi bafungwe na maboke liboso bakelele. Badégagé na batu kuna. Badégagé na batu. Zela papa presse Mutu asimba yete. Mutu adéranger yete. naza bokanga. Bokanga ita bani na ekoyate. Bokanga yo ekoyate. Na komba tamo ape Molimo Santu. Bonsoir papa. Bonsoir. Bon, biso tozali bapandi sango. Toyoki ete awa na premier poste esika yo telemi. Toyoki ke ndoki moko akoi awa. Yebisa biso est-ce que c'est solo? Soki eza ya solo elekeli ndenge nini? Bon, eza ya solo. Po akwele auti a partir ya camp na camp na biso kuna. Camp nini? Na camp weno. Weno. Kote ya mai. Alongwe kuna abandaki koyabwe ye nyonso. Bolumbu. Akoi kokoya. Akoi kokoya ye moko solo bango bien ke akoi kokoya ke oza nani ke aza pas nazandoki. Siko na kindoki no yo eko sala nini awa na kati ya nkamba. Oh na kati ya nkamba na yeli boye mukonzi na biso mutatindinga na yako tala mise soki esili. Soki esili na nteto poto kanga yango bien po esila pena makasi pete. Siko na kindoki na yo nenge ozawana. Combien de personnes vous avez na kindoki? Oh ngana mwasi na ngai toza bandoki. Boza bandoki ya. Bon, na kindoki na bino siko. Bolia déjà combien de personnes? Oh, to lié déjà des personnes na moi na ngai liboso. Na mi bali. Nengo bolie bongo. Est-ce que au monde on pesa kitoko? Oh eza kutu kitoko pena malamu. Siko nengo oyeli ala nkamba mission nengo yeli. Et salami normal to, et salami normalité. Ndeng na yebo na baneki ko mona siko ke mutu e bandaki ko beta nga déjà vertige. Ezo sala nga vertige. Na vertige na ndenge na kwelaki. Ale na ndenge na baniki ko tambola ngai moko pe na ndenge na zakaka boye mutakala. Nazo tambola pe muto kosimba nga kuta zate pampa na tala kaka boye
na ndenge chef wana yaki ayaki kozwa ngai ndenge azwi ngai na bantu wani kobalanse ngai na ye wana pam ale na ndenge bandeki koganga asengi yo secours bajeni mpe baye wana tobandi kozwa ye tozwi ye wana tobandi komema ye tomatisi ye ntina poste na biso eza kaka na weno kaka kuna na poste oyo ya 26 wana tokotisi ye wana mpo bato balekaki ebele makasi ndenge babandaki mpe kobetela ye ezalaki bien te nabandi koprotege place wana bato bazobamba bamabanga bazobamba banzete oleke ezwa mpe kutu ye miso ezozwa ye te okomona ezozwa ngai na maboko awa naza na maboko na ngawa naza na bashok nazwi mpena shok mpena ya makasi mpena sikoyo aza moto ya ekolo nini alobi na biso auti France aye nde koya oye kosala nini kaza naza ndoki bongo naki ndoki na bino sikoyo ndenge oye kosala eske yo monango eza malamu te eza malamu te ndenge nayeli na mission ndenge mokonzi atindinga namoni esimbi te yango namoni nakwei bon sikoyo ndenge auti France mais na ye moko na RDC aza moto ya ekolo nini bon mpona likambo ya ekolo tozotuna ekolo mais azokoka nde koloba ngo mpe te ye azoloba kaka o naza moto ya Congo Brazza ya Congo Kinshasa kaka bongo siko ndenge oza bongo ndenge oyo omoni mikweli bongo na mutakala ye moko mpe azoloba ngo mpe bien ke nazotamba mutakala naza ndoki siko ndenge na kindokino yo wana yo monenge eza malamu te eza mabe donc batindi ye kotinda epa mokonzi na bango otunaki ekombo na ye nyonso wana eza na papier eza na papier nango eza daya na papier bazotunatuna yo nyonso wana eza na papier eza awa na poste tomoni yango tozwi yango mpe na kombo wana nyonso ezali bon lere esili bongo mpa topesi biki asigne ye moko mpe azwi mpe biki mpe azwi mpe na fer yango mpe azosigne mpenza normal mpenza sikoyo ntango azalaki awa ntango bazosambisa ye azolakisa singa moko boye singa wana eza nini singa wana ndenge azalaki nango kaka wana eza kaka mpo nini tobandeki kokimisa yango mpo azozwaka singa wana mpo akanga yango mpo na nini bato bareve pena te yango soki akangi kaka singa wana fona kende kaka na kati singa wana bandeki kokata est ce ndenge azoloba aza normal to aza normal te aza conscient normal aza mpenza moto normal mpenza d'accord alobi mpe aza na bana abota déjà awa na France kuna na France Papa Limbisa, aye na avion to aye na ndenge esprit. Bon, ayebani te. Na ndenge eyeli na ye wana ayebani. Azalaki na ndako. Wana azalaki na ndako. Ye azalaki na ndako. Ayoki bato bagani tanga bimi amoni ye. Aza mutakala. Bato pe lokola bayebi ye babeleli ye. Ya mako. Na weno na kawe. Anataka mbele na wenu. Abimeli kota maya lukengo na lwe ye ya mbati bayebi ye babengi ya mako babandi ye abandi ko kima ye pe abando na ndai sinenga kaniye bazopotana na ye abengo seku pose bengi awa zela mama lokola babengi awa nde batindeli ye o seku na ye na ye merci papa toyoki ndenge olobi tozwi pvp oyo asigné tozwi mpe image na ye merci na témoignage osali na kombata mwa mpe molimo sango amen.